Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa nileka ya pamba milalela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine alandaka zela se moko. Soki yo moko ozosala eza kaka ndenge mosusu omwana asalasali oui entrez amipumba nzambe Tozongi mama. Tozongi ma sœur. Mabo mengo raté le l'ambiance. Fanda na mukasiti. Au sasa na isuka. Lelo ambiance leki kuna. Nemso na butuwa. Tango animation. Biso kana. Yamile. Fanda tena sisi na ngai. Familele. Papa wanye. Moyen. Mumma milele ne so raté ambiance ya kuna nzambe nanga tata na misala bina moyen te mo ndako ndenge changer ponga mo na ali ela zala te ba kusala ndako ba poussière moyen te mabo moyen bien ya na zo soke orate mangumelega ikuna ya sengo wana kasinde na mawa ma sœur pona ni kotikela satana nzela vraiment pona nini kotikela satana nzela obenke lelo tant to animé wana ambiance kande na to la tsoa to animé ti e comme si comme ni kande to na ba prière na biso banda to banda ya ona azana do vision bipendo kuna mama na ngai kaka ndenga sala kana mama ya kokosa si alo baka yimta soka pena ba vision solo mama nzamba limbi saka sa miss wana baloli miss wana ya minene abaloli bipendo na se bu Molimi epa wapi pongi akenda na ye o so moni ba utakomela bongo ntita lobizana ngapela panga nlangia so ma mneza ko loba tita ko saka so lobiki yombo wana bato lobi anlangia yebi yango obi mama chaque kutu a regretter bi mama nzele pona nini mabombe ngaki nozonga sima ngana zongi sima te na landika o nzamba komi na bible mama nzele ma sœur lobi na yakokuta ona butu yebi problème ça na ngati otuninga te tala ningi na zo tambulo otuninga te ozomona ngande ina changer te sila na mona likambo wana kasi na mona changer comme kanga basuki kitambala olongoli yango na zo nanga na suki te mobala bandi ko lobela nga banda kala likambo kitambala linga kangote ngana kanga mbe na kitambala ozomona awo boy makambo changer mona mwasi okutaki wana oyebi simbanda na ngai wana oya ajo boye mwana mwasi oboye wana ne mbando ya ngai kwedake kozwila ngati na ndako ne lombe pe andimi tata na yazo mwasi pona nginga na fanda kana ndako te na lambela ka bango te na sala ka musala te munzele na biso yo kama ngita ningo kuta nginga na butu na batalo na makolo na lobi ya bomengo o zolo mbanda bazweli yonde mbala yo bo ndimi mbanda na ndako mais siko ngamo komna pesa kinzela ko tate bomengo boni ko d'entrée zala kinga imo komna fungola ki yango na zala kana ndako te muninga yete akuti place ezali nango vacante mama ite mama au moins alikamsuli kamwa mbana aboni ko na uzwa ka bible ka ko na ala na lokolo déranger na ya moyen te pona nini batalo na meka ka pe na meka pe ko zonga ka ndenge ya zali wana na yo po ndimie ka azo fanda pewa
Azoyi bisoke ba fandi si awa stage 3 mois après 3 mois ndia fandi libela wana libala. Nga moktima yina kokati. Ozo tale peka. Ndenga l'équipe yo talika. Ozo tale kaka soki alati ngape na bongami tozomona te. Nyoso ozomona mutu. Nazalaki ngape nze pa na nga wana bomengo. Ngapa yego simba te. Tanga na ngina libala. O me papa bana ngai ba nga marga na ko sambe. Ona yoki na mosi kote kuna pardon na zwi bible na bwaki ngona ona se. Na bwaki ngoma na kendeli mais sona bandi bitumba. Yimo ka yeba kiti. Nga na bwaki bible te nazo sambela na ngai mende nazongi na mobali na nga ndenge mwasi audi ko respecter mobali na. Somba na nga bito kende prière to ke biso mibale mais abo Yesu en tout cas. Namoni ba erreur ngana sai. Yo kana sa to so zongi ndengwana. Loka mbanda sa koti na ndaka sa koti ya ifo kaka oluka obimisela moye mususu. Mina ko bimisela ndenge mususu ka soumission. Soki na fana pemela mobile na neti lobi wana soki na yaki veiller. Elinga etika na ndenge ni yena mwana mwasi wana. Ezaki aso na soki ne veiller aso silika mais siko akomi ko tikela nganzela nakele. Ngapela bando boy. Mais eza pona wana kaka te. Problème eza na ngana evita tamu. Asala wana. Soto ke pa tata wana. Enter. Ya solo soka saleli okusiela ka ba prière mingi kende ba tata wana tenzoka nde boniko mama tanga ngina libali yango na zolo pe ba ninga muso pe ba kenda ni makamba mona ne so soki sumuté les sumo pa soto ke ikuneza on pe ya kuboma mutu te soto ke na msoka kuna teli asalelo poussière na tongo to ye 10h au pesi mwana mwasi wana ameli yango ti 18h boniko ke soki akei tozongeli ozongeli prière loka mobali no pa komi kotia oka pression ni sute ba neven banini okangi kaka carême ya ko banda tongo ti midi ofungoli banda nzamba yoka naye muta ko sote et bon eza na oka ateke o soki kaka ke avant nzamba yoka lo banda tongo ti 18h te eza ka lo bina kangi banda tongo ti 10h ayo kaka naye na ukanisa nana ndira iteke ko ebona mukanza ndenge na boyi te Tanti mbote ma kulutu na sisi ntela yo vraiment tomatala kanye muntu tukakuna ntu yensuki yemuna malo Julien mama ngoya ni tata manzele mwana sabe si afua kuta mwana ko sabe yani muntu kindende kibeni kene kanzi kyo kazole lobi na lobi na musabu na sina sisi so yelo ka olambe ezali opesa nga kuna la te papa le lwa kolia bakai ngam tuna bine na salila ka tika na no usala natika olamba yo moko ya tata na bana bebele kibeni bebele mpasi muntima Julien mpasi muntima mama sukile tuzai ko sambila te okusopelema ya moto te na okuwumise boye pona nini bande ko vraiment okondima penza obana kofana na mwana mukia boye iya koma lokola tato na pembe na biso azobotisaka mwa bana mike boni kota mama yo tikala okanisa ngana koya yango na sukonde ya sali suki wana yo po sali boye yo aso sali suki boye ndakimi zerezo se papa yo zo se mama na nganzambe yo tikala okanisa ngana koya makamuteke oye lokola lati pantalon yo po lata tana zala yiko seka soki na moni kaka motema nyoso yindi ngana koya tokele kai pa ya tata wana oye sala mabalo ya yaka to vanda te aye na 6h na 18h ok mama bonne vandi yomoko mama zaki mama ni zapi bomba kai mama leki wana soki nazalaki mwana pour rajeunir yo pour rajeunir de beaucoup d'années Congo bima ouais nettement on a besoin non en fait na soma na exeter pour na sala moi au salama omelette wana alors vous en 200 moko wana ça va tika ngamo kona pesa tika ngamo kona pesa au salama boyo kumi pete mba moko mère lombe yo position ebana papa soki nazalaki mwana mobali ya obenganga papa nangaki nalobaki eza nga te moto nabotaki mais lokola naza mwasi naza témoin na maternité eza bien watu boyokanaki mama problème nanga eza nini nalobi eloko te
Yo me topé ça pas encore, non? Continue. Mais na zoom elle. Esengo, hein? Mama Kulutu. Mama Kulutu. Mama Kulutu benga. Ah. Yo bila tele boye pona nini? Eza na oka na mode Mama Kulutu. Ibala ngo yaki po bandola tele boye na kati ndabo. Te ona tuni kombo so benga ya Mama Kulutu Mama Kulutu. Eza pona mbili ya bela yembaka nzembo. To pona ko mubanga ngo so benga Mama Kulutu. Te eza na opona bongo te. Bongo eza pona nini? Eza ka na ndenga respect kaka. Ne pe mobala lobenga na benga kao Mama Kulutu na respecta ka. Eza ka na ndenga respect. Eza po mbila bela yemba te. Eza na ndenga respect. Azo. Nalobi ya bongo tango yo okutanaki na mobali na ngoya bosololaki na ndenge nini bokutanaki na ndenge nini ayebisaki yo nini ayebisanga kaka alinginga tokutanaki nde na mpongo aza actrice place torepetaka ye lokola aza na expérience mwa mingi abanda oya kolakisa biso nde kuna tolinganaki olingani na bolingo oyo ya mwasi na mobali to na bolingo mosusu te na bolingo vraimen ya mwasi na mobali mwasi na mobali est-ce que ye koedi ayebisaki yo ke aza na bana mikolo mpo elombe na lisano baza bana na ye ta mosusu ozoyeba te mpo mibali bakosaka o te bana ya bandeko ayebisaki yo te abombelengi ndenga te en tout cas ayebisaka nga nyonso mpenza ayebisaki nga abombelengi eloko te ti yo kondimi noka ozotala te kaza tata mokolo ndenge harmonie ekozala te te justement Mama Kulutu eza babu na nga papa mibala batata eza babu na nga mpo omoni mibala bachaine wana badéception babuzoba basalade eleki mingi yango wana mibala batata omoni surtout papa koda mobali kitoko aza vraimen bien alinga mpe mingi yango tovali na biso neti ayebisanga mpe Mama Kulutu mpe ye moko andimaki kuta binazwa ata 10 kuta bezwa o 3 nga alobi papa koedi ozwa 3 nga na koka mbanda te arrête gandelenganga mbanda ntango oyaki angandelengaki mbanda donga mama monene boye nakende kondima yango na moke na ndako ozala mbanda na ngai me yo olinga mbanda te lolendo ozosalelanga na ndako ozomona yango mpenza ekoki nango oyoka sango na nga oyoka yango te mama okotina na ndako ya elima oluki nde makambo esika balukaka te soki kwedi okosa yoke mwasi na ye azalaka calme mama mikosi lelo koyeba ngai so baparent moto batindaki yo awa Mama nini boy? Nini mama nini na mwana baki nini? Mama sizo mlego ya nini mama ya nini? Na mwana baki mama nini boy? Mama nini? Oh, c'est pas possible. Oh, maman. Maman nous savons vous assassinez maman. Ozali papa zalati comme ça ngomba mwa batu. Yo mtu ndi mama. Yo mtu ndi azala basidi ndalo bina ngana kate suki. Bongo basi mukolo basi. Et pour azole akata basi. Osama papa, zila papa webieti. Nebe na cheke ko mapui. Pourtant, vous savez makila. Vous savez makila. Alcool on peut checker et suit non peut tata est-ce que ça va bien? Vous alcool là bien. Est-ce que là non? Mais au final finalité quand on dit tiens nini. Coton on a quand on va bon. Il faut tout dire à papa. Il faut essayer nous. Alors. Ça va? Ça ne va pas, papa? Quoi?
Le jeu se passe bien, non? Non, mais ça ne se passe pas bien. Ça commence à tourner au vinaigre. Parce que Ndiazana, Azazuki na liboko. Basuki wana katikati yango. Oh. Nabimi na somba exeter na coin na zonga boy. Mais non. Bagarre ma usakana te maman na. Oh. Maman zu père décision zo kate basuki tamba zo la wana et kozoka yemo maman pas zoki. Donc papa, je pense qu'il faut tout le stratégie. Donc c'est sérieux. Et comme il est très sérieux. Donc si on a Zala quitté, je pense que le pire n'allait pas tarder à arriver. Tu dois pas être très loin, il faut s'en permettre. Oui, mais moi si ce que il est banda supporter. Bon, c'est-à-dire que moi comportement moi j'avais quoi afficher, je pensais que moi ça la j'avais quoi s'en foutre. Mais en tout cas papa sincèrement, il faut tout le quoi moyen mususu. Parce que à lui le pire peut arriver. Moi toi arrêter kaka naza vraiment so à l'aise. Toi arrêter quand donc na comme na kutuka ko banga jour donc ce que lomba ya quitté na yebite so na ngana za ndeni donc naza vraiment na yebite que moi c'est naza boy ngana kanisa ki ekoleka moi bien mais moi c'est na yebite que aza boy vraiment donc moi été donc nazo ko basuti donc na comme kana bandi nazo lenga donc non c'est pas grave, ça va passer. L'essentiel est que le jeu soit joué, c'est tout hein. Voilà, je suis mais bien décidé. On va jusqu'au bout, non? Jusqu'au bout, papa, mais en tout cas, il faut tout le stratégie, parce qu'à l'allure où vont les choses. Il y a un avis sûr que il faut que surveiller. Tu comprends? Oui, mais je peux être distrait, mais en tout cas, il faut tout à la formule, tu peux étudier autre chose. À toi, tu dois faire beaucoup attention. Hein? Donc, il faut qu'il y ait la cahier, son monument agression, qui m'en a pas voisin. Ça va? Mais le jeu doit te jouer jusqu'au bout. Ça va. C'est l'omba qui te n'est pas tout ce qui est sous candé. Naza vraiment donc na komika. Zara ne kengi puis ça va passer c'est ça. Mot patron. Quoi? Nini? Naye patron. Ndele la musala ngo ezoya. Hein? Oza la musala tant bien après-midi. Mais quand c'est patron faut tiens hein? Patron, ça faut tiens ngaite. Mama nandako patron. Naza comprendre te. Misala nangani su mama abotuli. Bilamba so nangina sukula bilamba na tongo. Asa kubotula nyosu patron. Basani ukumona tia kuna na lava bona banokusukula abotuli patron. Pongo faut tiens nga. Naza kutuni soki pe musale zati. Uyebisanga. Mingena engagé pour ça, misala abotuli point. Patron, même pelouse. Nalinga nakata otika yimgwa kusala. Ba fleur nakini kusim aza kubotula. Mkolo wana elombe pesa kinga misala na ye bilamba na repasser. Bon fleur bande umi ona solo ngona kiamo. Ma so okusimba musala tena ndafuru. Nana banzi patron soki mama comme kusala misala noso akukubela. Hein? Nazangi musala ndafu. Yo yaki anda pona kusala musala na yo yaki boy bien pour juger maman nanga. Mais maman botule misala nanga bona lise ko ça malamu te. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Ba pour ma fouta parce que ça la bien te. Ngana sala mais non, ça malamu te, elle veut prendre ses responsabilités. Il y a maman yanda ko olimba salon. Ah, elombe. Donc on travaille trop ta maman. Ouais, elle travaille parce que même je pense que la précaution c'est comme ça pas jusqu'à aller couper la pelouse quand même. Lui est un rêveur papa. Natindia de récupérer bilamba langa na pressing, il n'est pas allé. Il a fallu mettre na moi Renault 4 va outil langa mais comment tu as fait toi? Et bon ce maman qui ko sala ngo au moins mabe. Ah mais si tu blagues, tu vas rater ton emploi, na refaire licencier yo. Elombe. Ngana sala misalo tinda ngana kenda kati. Non, mais il faut faire la part des choses. Maman la bien au kata couper c'est que Moussa na ngwana. Moussa na aidé, ça vous dit Moussa muto. Mais il faut y aller na tongo. C'est pas une raison pour y aller après-midi. Vous êtes sentinelle. Maman luba kikenga ina zonga na ngai na yaka kaka soki to komina le 15 ou bien na le 30. Nga Moussa le 15 le 30 ba foutu. On faut nani? Hein? Tu yokani na mama, ungo na kusala ndenge nini? Oh, zobeta bindo ça. Kende ko musala. Non, rasuba moi te oh mama sali boy. Voyez qui? Nayo. Kende ko musala. Il travaille prend tout pour pouvoir. Avant il débordait, il n'a pas fait ça rien. Assis-toi, ni nous qui mais tu es à l'aise quoi, tu es chez toi. Je suis à l'aise. Non, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas enfant. Donc, il y a un d'accord, il y a un communiqué à la barre, il y a un bon saman là-bas. Il y a un bon saman, il y a un bon saman. Hein? Il y a un bon saman.
on ça concurrence n'est pas souki au caraba mèche ko la yi ça veut dire quoi ko la ndombo ko la ni on yo ko na yi so on va comme qui na yo quand même au tigma va tout tranquille quoi na ko kende te moni ce que le big ngam ko kende na ko na ko kende te sengo suko yaka po boma libala na ngai ko kufa te yonde muto ko kende mais le tigre est tranquille avant de calme tigre ko dinga ko kende te no ba muto ko bima na ko ngana na ko salawa ok mais tigre va tranquille so salawa c'est ça donc vous ne savez pas pamba tiens Nalia mingi hein? Assez bien. Parti au bien, hein? Parti au pelle. Il te revoit que. Mais alors, ma carrière n'a pas de ma carrière ça a pu zéro que ma gola bango, hein? Le pelle le gars, yo ma fout hein? Ma fout à moi. Kolia komela. Ça se sentait hein. Ah. Ma chérie Lubana non. Okozonga sukuna te. Wapi. Eh. Ngozonga. Ne psiko na mte. Excusez-moi, la raison que na psiko le roya kiti. Epsinga te. Bon, échographie wana kendeki wana ezola sanango. Malamu te, nini échographie photo na ngi flou penza. Soke kuna. Sokuna pe simbite ah na contre ta otali pe. Tababi wana ezaka bien. Otali pe ba itopala. Ba Didier. Mais so ba na oyebi mutu bandaka mais bon ezo beba te. Mais bon sikoyo. Barbika za moko. Yo lingi bazala combien? Enfin, on est biso na famille nazanga moko. Allez bon. Combo père na pesité, ya mère na pesité. On peut s'en rendre moko masasi. Plus si ko cousin na tumsa na trop. Uzumona na zonga ke foko pesa ba kombo. Oko moyen zali besoin de docteur a aider biso. Asala ni. Enfin, a aider biso pour la multiplication et le la camarade no nièce wana oyo. Nani ya Dre na oya France wa. Wa France. Uzumona. Atuka Pesi tromba la moko. Bana misato. Bon, nasima 3. Akopia 2 moko boy abakisi moko pona clôturer. Abo donc basi mi balé mobali mo. So ngana tiki na ngali be. Bien sûr. Mais yebuna na France ba pesi ba ngomba biloko. Te, awo gouvernement opesa. Ba yebi déjà. Na comme ça nazo comme ça na journal. Masasi. Oui, entrez. Masasi yoga pe oyi. Pour solution so. Kitoko. Magana kwisa kandi kitoko bungana umuntu olukwa ngabeza kabazelo. To la mango tuzulo. Ngote andini. Semeki boni. Boni mama. Vanda ko. Ana bano peta porte broti ko funga. Qu'est-ce que c'est que na masolo? Vanda te. Na fanda na taka ndebi sengo na bino ndenge bino bofandi. Semeki musunga na sale sengo zesengo na yote semeki. Oyebi kama problème na zaki na komi ne sengo mabe. Tumanda mozate na mokili. Vanda te semeki, vanda na peso se vanda oli yako. Ngana sali bele ya baba. Pa neven awa pona yo mabele pour que yo na mobali no bosa na ndenge bosa sikoyo. Ya solo mabele sundo linga bo na kata likambo. Ngana kweli likambo na libala na ngai. Ko ede ngai mabele. Bokamba secret yo na ba famille na yo ya solo. Onde complot bosale lingai. Kaka ngai yo. Ezo comprendre, mais c'est problème ni non. Ah c'est mec. Le bela ka c'était problème. Yo yebi problème ngo yebi ke yala bina sasa ki mwasi mususu. Oyebi yango bien mwasi yango sana ndako. Eloko ko kunga yango wana. Yana ngo sana kali sokeli kamni na ngo Kasi yeye yebi singa ke yo moko ndima ke yabala mwasi. Mwasi wasa 10 na ndako. Kana sala kinini? Ayi bisinga ke yo ndima ke yazwa mwasi. Mwasi wasa 10 na ndako. Koma sawa. Kasi ngami kolope na soko mapole twa oyeba ndi. Yake ngolo bakengamu tunandimaki. Lokola yo zali wana bo discuter na mabele saka likamuka black boy olobi asoki bona kino kubala mwasi mususu siko mabele ebisu ngaku tunasata kuna soko bala ta dizi na kozala kutata kuna te yo mtaba asme boza suna pema wana soki mtalobi no bo ngape na bike nani kwedipa saka mtaba asme bongo so mtalobi black ya ndenge wana ndipo koko bwala mwasi mususu tipe na kati ndako ya solo o ayestage 3 mois kosala 3 mois kuna ngana la kisake ko namba nana kisema kamunyonso
ya solo mais c'est vrai que il fallait c'est vrai que on ngana so kamo yo ningo pesa bato ba conseil na makambo ya nini ya libala alors na kamo ndenge nani ya kukelia bisinga ke yo osala ka 6 mois olala kaka na se ba makambo ndenge na tayo moko bible pe le bibongo te yo zola na mama monze mobali na ya kufa yo zala mobali mama monze siko mbali na kufa mbali ne koma lokola Yesu po ya sana mobali te mbali na kufa mais yo siko mobali no azali moto pena na musuni il faut que mo to sape makambo ya lingi ata yo moko e kambeli na ndako ezate donc ala to sala bon mobali sala na bongo ozoto sate na kama wasemeki na tongo so mukomsutu tukute mataka na tongo na legiwa nao oke kokoma ndako nzambe oke nokoma ndako nzambe mukomsutu okuta batebele na lupango bazola manini opo na fête d'église mais biloko église ozola ba ibele ngo zotoka banini mais mobali no na ndako olambela kaete ata yo moko semeki bilamba bakambe koma kosukola na ndako ya yo moko bilamba mobali osukola kate orepasa kate bongo libala ndenge nini wana Ozoyoka? ozopesa batutoli yo moko zosala na Masa soyoki te oyoki maka masolo kasi nazo bale pour ande so tolike semeki nasala kama bedo ngaba na kota na libala wana plus de 20 ans nasala na libala ngana sala kama musala te kasi ye mobali no apesaki barapport na oyo tomoni na miso semeki ata yo ngana ozoba ngai osaleli nga neven na boyi te me ngana oyo tozalaki na problème ya monene te nga problème azaka incompréhension mpona makambo ya réunion na tosi mobali na nga na longo na réunion wana sikoyo mobali na yo tozongi malamu merci na bino likambo te ozoya kolobela nga likambo tokutanaki na nani mama poso te oyo cousine na biso wana ya finance ayebisi nga alobi bazokolobala mwasi kutu samedi baosala nini samedi oyo ajonga na nzela kina wana ozala basoke kweli ovai yo omingambo ozomona ngo te kasi nasalini ntango grand frère ayebisa bino masolo bozosolola ezalaki likambo ya secret te mais sikoyo oyebisi ye bakola mwasi yango samedi omoni attitude akomi nango donc landa parce que soki mimbomi yo ozwa siko problème oui parce que obimiseli likambo moko ayebaki te siko yebaki soki olandi ye te amosala mabe donc landa ye vite ozala mbongo wana te landa vite zwa landa rapide landa vite omemi ngambo soki aki miboma siko kosala nini soki mibomi sasi nazoya nakuta yo kobima te non nakobima te yo mpe bomela te parce que lelo fo koko c'est comme après le débat de l'autre jour, de l'autre lundi, après Théâtre de chez nous. Ah, mais c'est quand même intéressant. Sur les personnes avec handicap. Ah ouais. Et moi, je pense que ceux qui basali, au moins ça la forme, il y a feedback. Après chaque production, pendant qu'il y a un débat, à téléphone ouvert, ou même on balade le micro à travers la rue. Oui, c'est une idée, hein, mais il faut avoir fraise à rappeler, pareil. Ben, peut-être oui, mais ce qui est intéressant, c'est que l'on sache la réaction, comment la population a digéré cette leçon transmise à travers le théâtre par le groupe Salon. Bon, alors revenons à notre sujet du jour. Ah oui, pour en venir, il faut... d'abord, maman, j'ai compris qu'elle a changé complètement. Tu as vu, tu as remarqué, hein? Non, c'est-à-dire que maintenant, c'est maman qui il y a des années. Elle a repris totalement sa place dans Nakatendako. Donc pratiquement tout, quoi. À tel point que domestique, il y a combien d'années sans objet, si vous voulez. Tu vois, il y a une façon de raisonner les femmes. Non, en tout cas. Quand vous brutalisez, parfois, ça ne donne pas de leçon. Mais il y a avec tactique. Et elle a bien compris ça. Elle a bien compris. Parce que l'autre jour, on a réuni ça qui va péter dans la MGI, il y a Yolo, dans ma réunion. Nos mamans recevoir bien, servir bon. Non, presse, en tout cas. Ça peut fait là bien, non? J'étais fier de ça. Non, mais il faut vraiment. On a joué un jeu bien qui a arraché là. Oui. Vous avez, c'est un point. C'est pas poser avec des gens. Il faut être dégagé, il faut être détendu, quoi. Oui, entrez. Nettoie ici. Bonjour. Bonjour, ma belle. Bonne. Voilà, vous me bien, Tantine. Maman, qui
Ah, bimagi. Abimaki banatongo. Oui, banda tongo ndio. Utabimanga bongo. Banatongo abimaki azongi suna nda kute. Te azongi te. Pole kaki pona ngana bara. 13h, hein? À 13h. Oh. OK. Nazongi te. Nina aide. Azongi te. Nini kama yani? Elle est venue se plaindre chez toi ou bien quoi? Moete ayaki kuna. Ayaki kuna koya koloba nanga vraiment tala makambo sali ngara ba famille na vali sekutu. Vanda kutebuso na message zolia na masasa alingi alingi atakopanda te. Donc na kana penza. Obino boyoka ina famille na bino ngako tukasukili kamunini yango boyoka ina famille na bino po kwedia bala mwasi boy na boy na boy. Mwasi ngoko se bo sasa komi na ndako kapi na ibina ngato binga mikolo pena zozo mona na te banana yaki ama. Essoufflé. Problème na biso wana. Moete. Ça va passer hein? Aleli. Pese na raisonner nga. Faut na yemo ko yemo ko muto ndimaki ke asala ba makamandenge. Bon lelo ko mumuna ngoma bipo wana. Bonga ndimaki asala bakina ngaka ba blague bona boy. Na ebiso na binga bonga ngapa na yeko kama taso sai kala kwa jina be. Yeso bala ngana reta kuti mwasa mbasokere bale samedi. Mama nanga. Olubene bon. Mimi singa ngambuti. Oh. Mutu abime bikasemeke ninga kama mutu amakasi. Aleli do ko mutu abombe yeso tu doki. Kole longo tizo bimate na. Pas mis cool. Yanga na muni moyete basa sabina ngayo kima kabuli ninga kiona lemso ko sana komisa mabe landa yanga na nandi nazoka monde bolobika pomia wati. Akiba monzelete. Alors on est pendant à 13h. Non, ba 13h30. Mais c'est fait. So pas mon zimgolo kende sute. Neba kimgo za uza mingi na be ne pas mabia. Utali buna? Na leki wana mina koti na kati te. Je suis fait d'accord on dit oh le c'est pour moi il y a prière sur moi quand benga mbogo sambira pour. Bon atipa koko na ndako. Te kuna nakuta tonto Freda wakala mingi tayibi singa mutu mo azali kuna te. Donc et pas pour les limiter. Il faut suivre maman bien je crois. Je pense que wana kuza problème te. Nzambe abatilika kisika zali bandiko. Moyete asiriki na ngayo zoki ba problème ngana salisi yo sikonga na kuba ngana zaki na problème te ka compréhension que zaki na kati libali. Fallait pas mentir. On a dit que bateau assemble dans ce moto. Ah ouais, la pêche n'est pas enjambée. Mais tellement comme ça, là, compliqué. Il va me soutenir, il va m'accompagner surtout. Il va comme bien dire, il va calme. Il était on a bundana, il a bengana, tout ça, non, il a corrigé calmement pas. Maman les qui dit yo. Yo. Tout le monde était pas d'accord avec n'a pas la honte. Na comment oui, la meilleure. Bon, mais on a changé la suki. Moi là tana bango. On va faire ça, on va dire. Elle tana bila yo. Na monya zo boîtier, tu ni mama nini abo wewe sana. C'est le bac. Ni sana ebi singa no mama za kumeka mobondo akwei. Mais tu n'as pas acheté la bière dans la ici? Bon. Non, il y avait un problème, il y a électricité. Courant, il y a un moment, il y a l'électricité. La société, ouais. Donc, courant, en tout cas, il faut voir que dans le monde, il faut que tout le monde change. Non, moi, je crois qu'il faut trouver bien. Moi, je voulais aussi poser un petit problème. Mais bon. C'est la mode peut-être n'a remettre en haut à la prochaine, tout à maman, Azan de Genini, Azan. Bon, regarde, si ta tante est là, et s'il y a un problème de solution, on va voir. Pourquoi tu vas traîner? Non, c'est-à-dire que. Celui qui est le Cambo, il y a marié ici là. Aussi là. Ici là. Non, ici là. Ici là, tout a été le bon. Il y en a le bon. Et si la paix, quand on a peine à l'ibala, on a séparé qui n'a pas. L'ibala, vous parlez de l'ibala. Quelle copine a eu mon basala qui n'a eu? Oui, ça a plus âgé que moi. Ça va balayer. Et il y a ça qui n'a pas balayer, mais gars. Non, il n'y a pas balayer. Ça va séparer. Tu m'as pas dit ça? Non, c'est-à-dire que c'est pas plus âgé à Zaï camarade de Gaga, mais il est. Non, moi, il faut pas oser. Moi, ça va plus âgé que toi. Ça, je ne marcherai pas. Moi, si vous voyez, mon col, moi, c'est mon taguer aussi. C'est le projet du bal, moi, c'est bien nouveau comme Mingi. Maintenant, je pense que. Pardon, on a tiré une balle dans la maison. Eh, c'est une balle. Na tiré bien soli, à côté de moi, na la mba mba na zonga na kuta yeko. Na moni kaka me pardon, na liba problème té. Eh, pardon. Ça dit tata moi, tu vois il y a ça. Qui na moni ça comportement est bien. Bon, tu me sais na moi mikolo, je crois que yé nani. Et c'est ngot. C'est quoi ça? Mama bala musula ngisa ndeba zola kamo. Nzapi kitoko.
Seulement na afia kaza comédie de que ba so beli bela ukana kata comédie ko. Ça c'est sérieux mais ça va une blague là. Est-ce que ça capte ça? C'est sérieux ça. Je suis sérieux, je crois qu'elle peut combler le vide que l'autre a laissé. Comme ça, on a au moins pour accélérer la procédure, ça la balle. Dis, c'est un contrat qui vous monter quand même. Hein? Tu n'as pas respecté les contrats. Alors là, tu ne touches plus ton cachet comme il fallait. Hein? Hein? On n'a pas payé la blague. Papa kasi kama pe sai no ya solo te sai blague mais ayo ya blague ya bimiri ya moi que la musique ça quand ta blague n'a profité là la boité le ko pe contre ça kina kaja kika na nega ya kibokiloti ba kuta lisumbo mama to kama ka bokilo kika na kontra kibokiloti je veux rôle no malamu ma je rôle on va déborder la rôle bon yo ngulu bani yo ngi suko bala na te tu es dans le côté mais d'abinda déborder la rôle merci papa et si c'était vrai que dans moi ça na ya ki mo sina wote pesa ngana ibabu na yo sina tali mo na bio yote na yebiti merci papa faciliter la tâche au lieu de luka libanda même si bakuba même si bamo ko sangana bon bo solo la soko bo solo la kina yebiti bo solo bien na papa so makame ko mindenge ni toke ndekuna oye bisanga yo bisinga mo ata poso bibaleli bo so pona mi préparer pelibeli je pense commence par me retirer à côté de votre pour la tiki maman avec oui maman bokilo et comme maman bokilo tika madame to mona ça va merci bon mais là aussi on va quand on a bana monga mikeba uswana na lempi yolo bana na lo bana kasi ba makambo wesilidi nde mutu na wana penza mutu na yebangisi ngai na lo papa boka na bangi monte mais soka so balula ko gigabi mutato likamuni na biso ndenga zawana bongo yo mo mona na mona ndenge mulongo bato ezala ko bikanga kansi bato nyonso bakoma kosambela nzoka na kota bato wana batata wana pe bato batondi tondi wana ba client na bango kaka nzoka bongo oyo afanda ipemeno aza kosala maboke yango wana oyo apesaki biso wana tata na misu minene comme nene babengange sans souci comme sans souci misu minene ka bato ngo basaka place yango mama azalaka na soki paza akolata na elamba te mpo epai na ye wana oyo wana sans souci wana ya ye kutu ye soki ongala alingi kutu ezala ata koboma alobi nga koma nanga sans souci te koboma makambo akala te akende kaka nani monzele na biso biloko ande bapesiko nde nazobanga kotia yango na biloko akolia soki abakila biloko akolia ndenge mosu moni azokokana kosola na tata yango bien te mais na mai siko nazosala calcul nakotiela ndenge nini babidon bamilangi na congélateur biso nyonso osangisaka kaka tozomelaka nani babidon moko wana ntuka yo ndenge bazwa wana pouvoir yango ti lelo kaka ofungwamaka misu te bomemo kasi soki oyebolakisi mpe moninga te monzela boniko mama bazwi mbanda moto akolakisa nzela mpo mbanda akende kaka monzela pesa siko moto akolakisa ndenge akotela mai kaka monzela oyo bakobakisanga su 10 te ndenge moninga azosila te bo oyebi bien ke 10 na ona na tukuna na opianga te akopesa soki makambo nyonso bongi te monzela biso moko omonaka soki oye nazangisaka mwa biloko te mama bon ndenge otuni poussière wana mwe ndenge eza wana okamata oyobi obomelaka mai bino nyonso tu salaka mayela boye olobengi ye olobi nani mwana wango mnene esengo yaka tosolola naza masolo tosola nayo soki aye olobi na ye kene ozwela nga bidwa mai na 2 verre aye na 2 verre obi tia bamai na bavere wana ti mais avant sala bongo naye na bosala kamata na resho na yo tia mwa mai ya moto na resho me nasopela ye koto nalobi wana okamatika nzungu tina moto eza na mwa mai ko bovai na salon omine tia bavere wana mai ati simobi naza na masolo mwa milai tokosola kanga na restaurant mpo mai kokoya kokauka wana deja ye sa atiaki bamai ntango adeplace ozwi poussière wana eza to tiango na kati ya mai eyebanaka nango te
ntango aoya wando bane omoni nga nasambela na nga na église na elobaki ava natali mpe eza lango faute na yo te mobali alingi oyo alingi ngai boni o nga nangi na mbanda te ya ndenge mama akondisi nga boye kaka lelo okamati ala esilo ebo mai ezalaka mpona kolongola sali te okamati kaka omeli ye mpe okamati oyo olobi bo tomela bavere ameni yango makambo esili nakomonaki mama kulutu wana azobenga yo mama mbili apeli so namoni na balabala na kobambe mabanga mpona nzembo wana mwana mosala aza batonaza kolinga nzembo yango me banda bazweli ngai ondie makambo na ngai mpenza wana sali songa nangi nakende na ba ere nanga nyonso mpe lekileki ndeni nga kuna bana ata elona alosongo basombaki makolo bongo boni kolosongo na olia yango kaka pamba naza ta na eloko te na ndako nazwizika biloko ndenge wana atiele basavant bae maloso mpe ezali wana ntoka monzela na biso merci beaucoup bonga nakelanga na olekaka loaka motema ekosalama kaka naye biso courage mama oza so na souci eza te mambo ya kokanisa na kutu eza te oyoki donc ozala noka ya kifkif tiango na motu deja sakela ye soki tosilisi kuna tobengani yake toke priere kasikoyo nabandango kasikoyo esengo mama kulutu kaka kombo wana fanda abengi yo aloko bengi ete bongo sikoyo ye komona esengo ye mpe komona esengo ye azali mwana nga naza mama so tolingi tosololi te aza na stage te fo nalakisa ye makambo so tokosola nga na ye okozala te tikela biso nano te nazoya qu'on a eu sur zala vigilante hein soit servi loko za kulia to mela kulia te comme répéter OK zala souple soit menacé yo ganga dans la chambre hein prudence moni problème ezawa nauti kuna nabosani lisusu kinokangela na richo natiki nzungu likona richo iwakozika yawe na bibili yawe sanjolama yawe na boboto sanjolama yawe na bibili yawe sanjolama yawe na boboto sanjolama sengo yebi problème ezali awa nabengi yo mpo tosolola mpo oyo ozali mwana nga naza mama moni bazwela yo mbanda ezalaka kaka mpasi me soki mobali adeside mpe asali nyonso mpo boyokana bokoyokana kaka mpo bosala famille nasi nakoli na ngai yo oza mwana moke okosala makambo mosusu onga nakoka so kosala te yango wana nandimi tofanda nandimi tofanda nazosenga oyo bolimbisi na oyo nyonso nasalaki mpona bakanda liboso nazalaki nango vraiment olimbisa ngai tobandela klima ya sika na ndako tozala na esengo tozala na boyokani tozala mama na mwana yango wana moninga nasambelaka na ngai na priere epai nakendeki nayebisaki bango makambo elekaki na ndako surtout nakataki osuki wana bareprochaki nga mingi
mpe nazwaki barévélation mingi ya mabe ozomona seigneur asepelaki te yango omoni mai nde esukolaka biso mai ezali bénédiction monene yango nalobaki ke nasengi bolimbisi na nyonso nasalaki tomela mai oyo esukola mabe nyonso ezalaki na kati na biso. Mama kuyu tomoni eza mpe ida malamu ndenge olobi nga mpe nazalaki nanga na kanda vraimen su te nazalaki na kanda su te ndenge mpo olobi boye nasepeli kutu mingi mais mpo na mai nde naza na gene moye namela mai eza te mais naza nanga na kanda te antuka ndenge olobi boye nasepeli kala okota na ndako ezosala gene donc nga maa mobimba boye nabondela yo nasenga pardon namikitisa mais yo omata oza konizwa nani yango okomela mai te okomela yango naso ebiso okomela mai okomela yango gene wana okata kole poni bandakala wana yo soko osalaka bagene na solobele olandi moninga na libala nini eloko nini eloko akomela yango makambo otali yo omelisa moto eloko na makasi mama nini mama kanda osila te et aussi la maman problème nous allons na moi papa reprocher donc les autres ça problème na ye mais vous la balobi na ngai na banda asa stagiaire ah na yebi ba ça salité ati yango mai yango na solo baneke ye amekana no komela na verre oyo soki pe aserva ki mbai na verre so ki omela mai wana non lo bana ina malembe no verre ça salité ba sala ka boité ba sala boité mais ça stagiaire ni na sa ko gangela bana ni pe na ko gangela ye problème non mi de vous allez moi na so azo comprendre été so aza moi na mukasu na milama ou la tse bilamba na ni atambo na ngo qu'est-ce qui c'est? Bonjour. Bonjour les enfants, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour c'est mec. Bonjour. Ça va? Non. Une situation bizarre. Quoi? Non, Maï, les alliés à boire comme la Maï, et on va au médecin à ma casse. Oh, mais c'est ma mère, mon ami, parce que j'ai soif. Parce que ma mère, on peut j'ai soif, moi. J'ai préféré prendre une bière au lieu de la Maï dit. Comment? Il y a un plan macabre qui se prépare ici. Bon, c'est Maggie. En tout cas, nous allons vous féliciter, ma belle. Vos amis balete na mukileo na yiba. Ah? Vos amis balete? Oui, c'est moi-même. Elle est unique. Toute bien sincère, félicitations, c'est Maggie. On dit que Monsieur Nanga nous dit Azalana Bassi. Merci beaucoup. Voilà. Tu connais au tina tema kulinga pemba mususu. Hein? C'est bien. Aïe aïe. Ikwedi oyebi? Non. J'étais à Kikwita Idiofa. C'est mec qui yogate. Le solo est bien. La commune Idiofa avec mes amis quoi? À la santé mon cher. J'y pensais. Ce mec, mon bali moko, Azui, ami balé. Oh, toi aussi. Alors, la première femme, c'est la moitié, c'est quoi? pour que, au lieu que deuxième femme qu'on fasse, c'est le Zaki Bango, Sangsi Bango, mon bali a commencé les boma. L'homme est devenu fou et il est allé mourir dans la rivière Kouilou. Donc, à côté de la quand la Toudi entre dans Kouilou, Toudi c'est une petite rivière. Hein. Tika. Allez, Yewanaki. Akenda. L'histoire est Tika là, les Diofa qui quitte Kenge, tiens, on a masé comme qui. Comme quoi qui s'est amagué, hein? Voilà. J'espère que ce n'est pas le cas chez moi. Hey. Bien, on dirait que nous avons un binto, hein? Chamaza. Non, Modeste, dans Londres. Oh, yo peux sous. Pinto. Ah bon, Pinto. Pinto, Chamaza. Ah, toi, tu l'as vu aussi? Avec Modeste, oui. Tu sais qu'il y a le directeur de marketing. Ah oui, il y a nos cas, c'est pas la bonne. Et tu as pris la même. Et Zalawa. Et Zana Luanda. Et Zala Sugiwapi. Et c'est un Mbalamogo. Mbalamogo, kaka. C'est comme Caméléo. Caméléo, mais change. Caméléo, voilà, il y a réussi à Mbalamogo. Mbalamogo libella. C'est bien ça. Mais tu n'as pas vu le club de l'homme, mais il a appelé Mussolini. C'est même mon mengo. Tira Bagira, on est bon. Tu sais, il a bango. D'ailleurs, Modeste Pinto, docteur. C'est quoi? Comment docteur? C'est mon mengo. Ah, bah, c'est le marketing. Ah. Nakei.
Hein, au tigre là, yo. Mais tu n'as pas terminé ta bière, toi aussi. Dé, na oza mususa wana nzela. Dé, tala. Moko la remise à dot. Ah, je t'amène une bouteille de champagne. Dé. Tu amènes 2 toi aussi. Na oya nango mibaleko. Ah, le Nazo pesa nanu yemoko. Na ya yo comme ça tout ça la makamoko kaka mokolo ya manifestation wana. Hein? Hein, ce mec. Allez, au plaisir. Dis quoi dit? Ouais, dis. À la revoyure? Non, plutôt à la remise de la dot. naza na likambo moko mpona yebisa yo mais Mimi, viens mon chéri, viens. Yao yebisa non. Yebisa ma sigote et puis les sous. Hein? Bon mengo. Tu veux qu'il ait beau été quand même. tata nzambe na ngai otiki nga boye eza mosali na yo papa sikotala nzela na ngaki nalanda engaki sambai na ngai liboma tata nazotalela seyo naza so na likambo koloba te ngai otiki nga boye papa otiki ngai nzambe na ngai amen entre olofani boye bamo ndenge kabongo 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 ndenge bongo sikoyo eloko nini ka ndenge oyebeli yango te tolobaka yakete aza na ye akende wa bongo yo osalaki yango te ndenge tokana nasaleli na ngai te omoni ngaki ebimisela ya makambo mosusu naboyi na ngai mobali na ngai biloko oyo opesaki ngai wana ekomaki sikoyo kekwedi azwa liboma biloko abie nde yango wana kwedi azwa liboma soki napesaki mwana mwasi wana elingaki ebimisela ngai ka problème oyebike mobali na ngai kokota ye kokota wana na camarade na ye camarade na ye akobimisaka lisolo ya moninga na bango mosusu azwaki mwasi ya mibale mwasi wana mwasi na liboso asali kisi wana atieli mbanda nzoka nde erate pa ya mbanda sikoyo ekokoele pa mobali azwi sikoyo liboma kaka na moma wana nga nazolinga nasala makambo wana epi mwana mwasi yango aboyakile na tie mai kaka ndenge oyo olobaki na ngai wana oyo naza na gene nakangi bagene na komela mai ti makambo nyonso wana ozoyoka ndenge ekobimela ngai wana namoni kaka eza profesi kaka nzambe kaka alingi na ye te nasala eloko wana bome nga namoni nyonso wana ozoloba ata mosu osalaki no toza kobanga nasala te mpo ani monzela oyebike nalingi kwedi mingi donc nga siko mobali nanga koma moto ya liboma nasepela ndenge wana ata kwedi aboyi ngai ye malamu namonelake na balabala azotambola ne bien ke azwa liboma to akufa eske nalobi papa eboka wana nasala susi wana bakisi wana basalaka babela mabomako na baoyo baboma mibali to basi banganga bayebisaka bango te ke yo kozwa liboma soki ezalaka bongo mbele bazwaka bakisi wana te banganga bakosaka na bango kaka ndenge nini mpena message ya kobimela nga moko na kati ya ndako eza nzambe moto atindaki yango nga mpe nazalaka moto ya bamessage yo moko oyebi yango okamusinga mpenza seke yo moko mpenza moto olingi mbala nzambe alobelaka moto na ndenge monsele nga nalingi na nga te yo oza na yo vevo olingi siko nga natikala mpe pango nalingi na nga te donc ndelenge naolakisa kuna mpe okoma ve naosala nanga biloko wana lisusu te tikaasoki mpe nakozala na mbanda nga kofanda ata bambula boni tofanda kaka nga mpe moto ya liboso te bazwelinga mbanda bamosu bakoma misatu mine na mabala lobaka yo olingi mbanda mais mpo na nga vraiment epai na nga mbanda mpenza te pado likambo te so olukaki yango ebeba te lokola so obebisa esili nga nabebisili bala ngana nabebisa yango esili kaka ozokamwisa ngai ele kaka na oya nanga mpe sukuna te nachange nga napepa mosusu nini kama likufi Tarati. Wow. Eza ebele wana. kasi kaka nyonso ka yango na yango kasi olambela te eko bando somba mais nayebi ke yo linga yango mais seulement olinga okipa ngo mingi te lobinga bakwili nyonso babimisa wana nasepelaka nanga nango te ata nalambi yango namonaka sosi ezala bien te mais ya simba nde nasepelaka nanga kaka na simba voilà simba eza bien merci ya ndenge oyelinga yango mpo ezalaki mpe na ndako esilaki esilaki bon oyo enveloppe ya zwat sema
enveloppe en ensemble avec Biamba, bijoux, paraît très bien. Pour la fierté à la voix, moi ça peut dire, elle était très bien. Pour la fête d'un samedi mariage. Va être bien, vous avez présenté. On est bien au sommet, bijou, il y a un point. Solo kuidi ya solo mobali nango zaka mobali nangami akamine bozo sala ngana kati ya ndako ngapenza na supporter boy penza mwasi mususu akokota na ndako penga na yebite kuidi na yebite na zana muninga na kati ya ndako ozoke no bala ye fetu ekisango pa ilioso mutino so yebike kodi zo bala ya solo otinga place lini kuidi bisanga yumo kodi ya solo zo mona na zo konda te zo mona te papa. Bueno, lo sarà che papà. Su kamsana. Na ko ka te mo te papa. Na ba ta mo simu so ta mi ba. Na zula mo. Ko ka te mo te papa. Na ko mo na mo simu so te. Falo permette ngate yupe. Papa na ko sala nga boyete na ukufa. Papa so sala nga boyete na ukufa, o sala nga boyete. Zambali langa papa, bana bomwana. Ameseni boyete papa. Balibisanga yuzilinga mbale papa. Omoni kena mikitisi na makambo nyonso papa. Bavei nazokende te baneveni na tiki. Eloko nini lisusu papa nazosala te. Nakomi nanga soumise papa. Poni okosala nga bo. Papa na ngai. Bonjour papa, vous allez déjà? Tu as une invitation Oyo. Tu as qui a Willy Manzeka na Tario. Bon, on a il y a Makali, moi c'est propre fracas. On a tout qui a bango parce que samedi, jusqu'à vous avez pris de cours, surtout qui ont inventé. Comment vous avez papa? Moi, on a eu boy les sous papa. Boy les sous. Respectez les sous de papa. Ah, ma femme. Bon, t'as. Mais les balles, elles ont assemblé. Elles ont pas de on a un peu sur un bon son. Il y a bon dans la nuit. Il y a aux Zolé là. Donc, on a récupéré la situation. On a balle, on a commis. Ça coule. Grand garçon, aux Zolé là. Non. Oh, moi, c'est là. Qu'est-ce que moi, c'est là? On va aller au salon à bon. Merveille. C'est ça qui bouge. Tu es là, on a sombre quoi là. Tu es bon maman, tu es là, maman, tu es là, na konde. Tu es kinga pesi na kati basuki mama. Pono yebisa kinga zo kate mama, mimi singa lisumu pamba. Nyo minime, tu nga kyo changer. Ndike makambo ne mimi ngati na banzela mususu tane to komi ko swana na monzele. Oh. Akomi ko mema ngati na banzela moko kutu. Oyo na yebi ndimaki teke yako yiko akomi ko mema ngati pa banganga na lobaka vérité. Donc na donc bible na sa dipeka na esprit makamusu sezali. Singaloketo na swana sangana bina boy papa na ngaya ke loko zwa liboma na boy na ngati kanga. Oh donc na ngaya zwa liboma. Ko sambela wala mama ozaka bona bible pa leso mundu kinangai tina toete mundu bible asana respecter na sa dipeka théâtre na kati ndako. C'était pour te corriger. Justement. Voilà. Mais si on a kaka keza biloko ya mariage, nanga kina boka ngwa fante. Lamba biloko batbali ya bien. Bon, depuis que la comment il a niveau. Somba. Bon mutu. Omoni. Somba ba bijoux, zala propre, zala bien mis. Na pesia enveloppe voilà qui. C'est enveloppe. Merveille. Enveloppe. Non, il faut le changer. Il faut aider. Il faut aider au bon moment. Ça veut possible là. Yoko luka luka kakambongo
bisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelalela ezangi ntina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine alandaka nzela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo mpe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini